Motema mabe soki eleki bato na mboka mingi komwaka kindoki. Récite ya Ferregola esalisaka bango pasi, zuwa, kanda, kindoki. Posa na bango eza fere azala lisusu te. Na réussite au Ferregola za nango po financièrement à Robomayo, matériellement à Robomayo, na immobilier à Robomayo, na Combo à Robomayo, na Kistar à Robomayo, na Ora à Robomayo, na Mituka à Robomayo, na Bilamba ya cher à Robomayo. Pendant na famille na yo nani oyo aza na niveau ya faire ki ba faire ba bongate bazalaka bana misala ba dépendre na ye oh faire aza na talent na aza na droite ya sala vie na ye faire abengi yo kulutu e komi problème yo za tata na eta ya lekio na koyemba za grand artiste koleka yo atie ba poids ebele na orchestre wana oyo mo za incapable ya kotia ngo la bengi yo kulutu e komi problème pona wenge oyo bozalaki ensemble place bo recruter ki faire ezali orchestre na ote ezalaki collège moko ya batu obino tu boza ko diriger batu ebele alors yo mi benga tata à faire par rapport à ya quoi moi na mon côté na mokila bota makambala mibale même faire ce ka salaki ayemba ki na disque na wenge te mabeta ki ba concert na wenge public déjà découvra ki kala kara disque yo ko mi benga te ke faire yo za mwana faire za mwana na yo faire mwana na ota yo linga ki abonga te asali sawa e famille te asali sabana na eta za la mwana musala na ba yembela kayo danger yo zo bénéficier ba millions mais ya za do faire za na droite ya kosala bo mais nzoka ne ndenge faire longo bongo ajouter un plus na musique congolaise ajouter un plus pour soi za ki na orchestre na nga sala évolution ote yo za na mutema wana te ti o ka bazo ba o wera tikela ba mission ba yemba parce que wera ebo yemba te Wera aza na voix ya koyemba te, wera ebo yemba te, c'est pour cela aza obligé à tirer la musicien ba yemba. C'est ça, c'est ça. Yo c'est nous soit col mais papa m'a va tirer la ba ready oui. Papa m'a tirer la ba ready pour papa m'a za musicien dit kata tirer les musiciens au lekaete. Mais wera lelo ko lo baté parce que là qui contre ba faire ba évoluer, contre ba musicien belé ba évoluer. Ba musicien belé ba beti na orchestre na bazana ba makambu belé ya koloba ya minene mais moi ba lobeza te poso ba lobi ba congolais baza bandu toza ba congolais to na culture moi mystique et comme oh ndenge nini non eza ba vérité ko bete pa mutu la ki cité que yo comme esclave na ye ndenge eza na musique na biso donc yango moni ba faire ba memangambo azwa ki ba contre temps ebelé azana ba contre ba ozu bundisa ndenge nyonso tout même ennemi ya liboso ya ye ya faire c'est muto azo combattre faire liboso ezali wera mais si wera tika ba atikela faire ba voice yo ko bongate o tikala ko betaka musique mukuse lokola malange boye bien ngote ya ataka faire mabe le plus grand ennemi à faire ya vie c'est wera qui alinga faire progresser mais ba ko ebisa yo ke alinga ki faire tala kuti boyo alinga ki faire te talent à faire ba te belé ba futela ba te belé ba minerval ba linga ba progresser te bana misusu kuta na kata libumu cela veut dire azana libumu nana botamite mendo ki azana besoin ami kufela déjà na libumu abotamate c'est là ba jara ba wera alinga ka faire te aluka ki faire faut akota mai faire faut sibir mais faire abeta ça de marti ou raté affiche abeta na kinkole ba golo mtu ba diminuer sans blague ni flatterie ni mensonge en tant qu'ambassadeur ba golo Jean-Marie Alenga Ferregola lelo nde aza référence ya actualité na RDC et na diaspora congolaise na cosité makamona lobeza prouvé. Ils ont prouvé dans mon côté, ils ont prouvé dans bateau ibélé. Les choses qui est très important, capital les années. Fallait habiter double stade de France. Mais au lieu qu'il y a fanatique, il y a fallu na ba journaliste, ba communicateur naïe, ba ça les langues mission. Ba ça les langues mission te. Le même jour à 6 au bêta concert, ba bandi ko tanga kombo a faire na ba mission na bango. Et c'est ce qui fait de faire aujourd'hui l'unité de référence, l'unité de mesures. Capacité maximale d'actualité de la musique congolaise et l'actualité politique. Ils ont fait. Bon, mon akindenge, la présidence à RDC, Ferregola tomba golo ba tomboka ki, mukonzi mboka ya zonk si faire une actualité. Les lois sous mukonzi mboka zonk si faire une actualité parce qu'il y a boy qu'on a bousculé na peuple. Peuple ça c'est mana Ferregola. L'autorité
amoni ndenge fera ti bagolo bataki pression et s'il fait de la blague bako bouger sous pouvoir na ye raison pour laquelle ko mentionner comme ba Ferregola moko la décoration artiste Fally et Ferregola prouve sa grandeur na actualité congolaise azo pesi bozali koina fere pona tala na ye bogisi bampema ye ayeli biso bosembo oyo etikala kobomba mikolo ebele Werrason kulutu ya mabe azalaki kolinga baferegola baevolue te ayebi koyemba te aza moto ya liboso azokangela bato kanda soki ozalaki koyeki koyemba ozokangela bana moke kanda mpona nini yo moto so olonga na vie siko koyina bato balongi na vie te ndenge nini ozomibenga grand formateur na miso ya bato na baconcert mais siko so bozongi na kati ya orchestre ye ozofina bapetit bouton bapetit bakola te miziki ya congo eza Werrason na Fally baza même profil na musique bayebi koyemba te mais baza bato bazos'improvise ke bango nde baza ba numéro 1 na musique mais tandis que so otala musique yango lelo depuis bafere babima Bill Clinton JDT héritier Pierre-Kanabe ata aza mutakala babima na maison mère ezalaka sous ampleur te bagene tu bazoya baokoka te parce que bagene wana bazokoka kos'impose te musicalement baza na contenu te baza na orchestration personnelle te mais tandis que empreinte ya bafere nde esala wenge musique ya maison mère mais Werrason ezokangela bango motema kanda fere déjà sa bonga na vie et tolobelaka bino tout le temps moi je le dis chaque jour biso tolobela fere gola na youtube te mpo tolukele mbongo tobanda kodefendre fere kala toza na posa mpe tomonisa bilongi na biso te toza na posa mpe tomilakisa na bino teke biso mpe tobongi na vie tosi tobonga déjà mpe na vie ça ntango tolobela fere c'est parce que toza bafanatike ya fere tobanda komona nde baofinga fere tozoka kolala pongi te e lelo tozwi déjà initiative biso moko tokodefendre artiste na biso fere gola lelo aza na mposa kosala promotion na ye te fere aza na mposa futa biso mbongo te tosala les promotions nous les faisons parce que baevre na ye échangeaka bahistoire na biso ekosolaka biso et raison pour laquelle automatiquement on fait promotion pour lui tosala promotion te mpo afuta biso mbongo tolobela fere te mpo tokoganye mbongo nsima na ye todefendre te mpo tokoganye vie nsima na ye non on a déjà notre vie oyo tozozwela yango mbongo tofutela yango baappartement totonga yango bandako totangisa bana classe tosoutenir yango bato ebele tozobala na mbongo na biso eza te kogangela fere gola kodefendre kombo affaire na internet ndelesa biso biso oza bongo te nous on le défend parce que fere gola fait partie de nous ndenge tozobika lelo tozovivre lelo makambo nyonso tozosala fere azocontribue na kati musicalement na ye musique ya fere mpona biso eza solution musique ya fere eza mpona biso baligne directive ya vie eyedaka biso trop alors moto acomprendre nano biso bagaulois te aza na badifficulté ya kocomprendre la musique ya fere aza na difficulté ya kolanda fere parce que biso bavrai bagaulois tolandaka fere gola na bainterview tolandaka ye na bamakambo so ozongi na bapasse ya fere gola na baradio na batélévision okutaka c'est un homme qui n'a pas étudié mais adegageaka baconseil ya malamu ya vie na mwana mobali na télévision encourageaka biso bajeune tocrie makambo ebele na vie yango omoni baartiste ebele so bakende baplateau ya télévision bakotuna bango te lalala bameki otuna Fally osalaka nini na vie onga na conseillaka bato basaleli yango polémique te mais ntango fere obaka no moi soki nazalaki misitere nga se respecte na kwe na nga ekomela fere ngambo baye soki otuna fere Fally kaka eloko moko awa mikolo kaka awa akoki kose justifie te alors soki ezalaka fere elingi eza makambo ye wana na centre culturel bato baye mpona concert mais artiste amonani te communiqué emonani te tikaka bato bakeka bo inaperci ono biso tobeta na congo na kobeta so concert bato bafuta te na balobeta concert gratuit congo yango bato mpe baya concert te et lorsqu'on vous dit que musique efali aosala eza musique ya koimpressionne bato aosala musique eza na contenu te orchestre mobimba eza na orchestration musicale te bazoyemba banzembo bato bazokopare banzembo baoyemba te e sasa vino bakitambo bozoyemba boye groupe mobimba bino bato bosala kere nsima na chanteur kere na bino ezalaka soki babetani bino fimbo nde boolela on ne sent pas donc une nuance entre
public na bino, entre nuance, entre voix na bino, na ba instrument, nuance eza na kati te. Toyebi sabino tout le temps, rumba eza musique oyo, ba kolo, ba vie ba beta mbirumba va biso, bango ba adoptaka attitude ya kosala kino, baza ko répéter chaque jour. Nzembo moko ba ko répéter ngota 3 ans de ba bimisi yango. Ba imba yango déjà na répétition, ba imba yango déjà na répétition bato ba oyoka. Mais ko kotela yango studio baza ko kotela yango mbango te. Mais lelo musique na biso ezo zanga place c'est parce que l'homme a banti valeur à côté musique. Werason à côté musique à lokuta, fali à landi werason. Musique na biso lelo ezangi place nango. Rumba congolais a musique oyo bo fandaka bozo yoka yango en famille. Ils appellent non pas que bo fanda na bozo na famille à 20 personnes, toute famille à 10 personnes, 2 personnes qui parlent d'artistes, le reste parlent d'artistes. Non, c'est pas ça la musique congolaise. La musique congolaise a biloko bo fanda bo yoka en famille, ezo edikibino nyonso. Mais tandis que bato le bino ba beta wana toujours ko fanda na famille to yoka ngote. Mais le soti banzembo affaire moto ayoki tura liboso, moto ayoki tura mbele tura misato et toucher moto nzembo. Nzembo ka moko, okozo tanzembo ka pigeon voyageur. Oyoki sango moto lelo na tongo oyoki na midio ki na poko mbalama ko mi fanatique nzembo parce que akuta malobeza na kati ezo landa na parcours à vie na etika moto s'accrocher nango. Mais banzembo bino bato s'accrocher na ngote. Allez avoir album bino mois d'avril tilelo bato ba banzembo ngote na ba discothèque nzembo ezo beta te na ba boîte toki banzembo ezo beta mate. Azo meka obeta on a concert ezo simba te. Voix na ye na ba streamer ezo yokana te parce que style ya obeta eza style na été. Ah, ozomona te ki bo bisa musique international moto amemaka biloko na bango ya local ndaki nango na monde interne amemi yango na mboka mosusu comme international miyo zwi biloko ya bato mboka mosusu oyo yango na Congo ekokoma international ndenge nini